Yango Mokonzi, notable Bolombo, territoire de Djom, la province de l'Équateur. Vraiment, merci beaucoup. Nzorele baba kumvita ya Tata Simone Kimbangu. Kumvita mfumo Kimbangu. Kansi akalanga intango bangetanga vitai. Bantu bazeyivo ba babe. Kansi foto musongande kakwena mbeniko. Ngonge wagenda. Boba kera mande betu matadi mayopula ya iba. Boba munande Baka papa yange ndebe tutelemeni kaluta ibao mewono dimbo dia nene musonga nde mfumu kimbangu bazena yenzi betuko bo ngwisa ni yeni motaga ngi amelini kala isako ine batelemesi kusa photo isonga ho mabogele mfumu kimbangu yemosi madunga na muti ya free bobeti noani na vita zozo bafitika lampie nguisani mulanda nsamu nzola sabu kenda vi na kotina na nkamba ezali mabele esika mfumu kimbangu abandaki mosala natina wana lokola nkamba ezali mpona bayindo baso lebongo lelo lokola tozali kokanisa mokolo papa Diangenda azongaki yango nde tokomi na nkamba mpe mpona kolakisa na bandeko na biso ete tozali biso baso bana ya tata moko mama moko netumba lobiko ya bayimba bon nayebi te soki eza na moto alobaki ke jamais pa akusa koonyata makibele ya nkamba te pamba te lelo eza mbala ya mibale lelo eza mbala ya yambo te ntango papa Dialunga nazalaki nayaki mpe lisusu na nkamba epe soki moto alobi bongo na koliki ayebi mfumu kimbangu te mpe ayebi nkamba te pamba te mosala ya mfumu kimbangu ebandelaki na nkamba lokola ebandaki na nkamba nakoliki ete nkamba ezali mabele mpona mutu moko te kasi nkamba ezali mpona biso bayindo baso liboso ya kokoma kamba awa ezali esengo mingi vraimen pamba te bakoko na biso batikaki mbele elaka ke examen moko ezali ekosangisa mangomba nyonso mpona biso nyonso toyeba nzambe moko akeli likolo na se tolali malamu na lopango ya papa na biso tolali malamu mpe bayambi biso malamu tosepeli mingi c'est la première fois na ngai kokoma awa na nsima ya kokoma mongi matondo mingi vraiment makambo etali papa Kimbangu papa Simon Kimbangu ezali likambo ya principe na caractère oyo esengeli torespecte principe na caractère ya bakoko na biso soki torespecte yango nde nyonso ekoleka ya malamu pamba te bakoko na biso balakaki likambo moko na kati ya mabele ya Kongo eke esengeli totambola elongo na likongolo moko oyo ekosangisa bayindo nyonso katoliko wapi bamisilima bazali bandeko na biso oyo ekosengaki toravitaye bango message rapide mpona liberté ya race noire mpona bango nyonso bayeba mbele elaka likambo oyo nde yango ekosalaki tosala ntango ya monene oyo ekotelemisa bayindo na yango wana vraiment lelo ezalaki mokolo monene ya le 8 juillet mpona biso tokoma awa totondi bakoko na biso mingi oyo babateli etonga monene oyo tobateli son excellence mokonzi na biso oyo abateli esika oyo yango vraiment ezali esengo mingi na mokolo ya lelo makambo etali papa Kimbangu ezosenga mwana moyindo nyonso esengeli ayeba mvuluzi Kimbangu quelque soit mondele na Asie na Europe esengeli biso nyonso toyeba mvuluzi Kimbangu soki toyebi ete ekozala pasi parce que ye azali envoyé spécial oyo nzambe abakoko na biso atindaki atondo mingi
et Saint-Gomi. D'abord, je vous remercie de cette approche, mais c'est que je pourrais plutôt dire qu'il y a une très grande délégation mixte. Vous avez les autorités coutumières et vous avez en même temps le chef spirituel et représentant légaux des églises qui ont comme soubassement le grand esprit Simon Kimbangu. Et effectivement, vous allez constater qu'à tout moment, il y a eu une certaine confusion où on a essayé de créer des conflits autour de certaines églises. Mais aujourd'hui, c'était pour faire voir que le Vuvamu avec Fumunkusu n'a pas à combattre Papa Simon Kimbangu Kiangani si ce n'est pas pour aller de l'avant. Parce que tout simplement on dit, plus nous serons divisés, plus nous perdrons. Mais si nous restons dans l'union, je pense que le combat mené par les uns et les autres pourront très vite trouver leur solution. De même que l'autorité coutumière, qui est censée être les rassembleurs, qui est l'autorité, devrait aussi s'impliquer pour essayer de ramener les gens ensemble, et c'est ce qui s'est réellement passé aujourd'hui. Comment vous avez fait pour réunir un grand nombre de chefs coutumiers, les autorités de groupes qui viennent de partout du Maniema et de diverses provinces? J'aimerais plutôt dire que cette image que vous venez de vivre de cette forte délégation est seulement l'expression de la réalisation aujourd'hui que la prophétie de Simon Kimbangu d'avoir une Afrique solide, un Congo vainqueur, la prophétie de rassembler tout le monde autour du sort de Kimpavita en Colombie va tout simplement se réaliser, que l'image commence par cette volonté manifeste de tous les acteurs congolais spirituels de vouloir amener de la paix. Il y a eu des personnes dont c'est pour la première fois qu'ils font le sol que Nkamba. Quelle a été leur réaction? Il y a même eu des personnes qui ont toujours dit qu'il faut brûler Nkamba. Il y a même eu des personnes qui ont bousculé. Je prendrai par exemple le funérailles de Papa Diangenda avec Mangongele. Aujourd'hui, ils sont là. Est-ce que doit-on continuer à allumer des flammes? Ou est-ce que c'est le moment de dire Congolais debout parce que notre sol nous appartient? Voilà, merci.